totika théâtre ko bato a peur de bazana leçon mo ya kopesa bato te mago surtout yo na ngai oyi modèle bato a souffrir biso o milice bani bani ba mo milice o kapasi mago mo ta fundi ke no Fofana betinga mbata mais ba juger on a nous te la liberté provisoire yebisa ngai na lobi même yo on rêve un jour que moi si à André Kimbuta yango le haut sommet madame la haute sommet na lobi o kande bango bazana bambongo ti akoma ta niveau ba keno adebisa matin fayo lumbongo 40 000 mais tu vas matin folo banda kala fa de na to zaba na miki moyo keno adebisa 40 000 dollars mais atabilanga mate mele basana na ba kongo salati so bonga ngazwa siko lelo azana makala lelo usimu kindi bakoyebisa biso bayani babomaye usiku tumona mobali bongo kapangala moseka bato lelo chebeya lelo moi so chibola ateyi bino bana basi il faut avoir kolinga mobali na pasi bomata Toza na Kinshasa awa omoni président de la République ayambi ba député élu ya Kinshasa. Ba député ba yambi ba lequel les na popularité. Mais Eliezer a quitté pourquoi? Et to bitunati. Eliezer a quitté. Ba lobele ngota. Mais ba to ba finaki Félix Boutou tongo pourquoi? Bango ba to aliboso ba ati veste na cravate ba ke kotala Félix. Mais pour nous ati veste na cravate to la cote na basket te OK place ba vota. Balanza Congo France pe madame na kati ya tranche to so ko tellement sur la politique à Boka Congo lelo na yami no mwa Mboka Fofana epenge ine to ko iba ko sola par rapport à la question d'actualité ndenge makambo ko tambo na Mboka Congo parce que ndenge zawana mikolo to ko yoka ite bande ko FCC bazongi na kati ya opposition et makambo ko solo vraiment bébé na mwa Mboka Fofana epenge. Bonjour Fofana. Bonjour mon Mboka Margo. Ça te zanango bien système ya Congo. Sota Congo ezobela. Moi to zana makasi à 100% zate. Par rapport à to banana nous arrivé à moi na Mboka Martin Fayulu o alekisa ki plus de 4 mois na Mboka ya États-Unis d'Amérique qui koya o tango yoka ki discours à moi na Mboka na Saint-Thérèse o yamba ki ngona ndenge. Moi na Mboka Martin Fayulu bien sûr aza ennemi à Congo te mais ngana zo kamwa ya komona après élection le lenge babiso tout ozaki victime omonaki ke no tribalisme moko oyezongaki biso tokina même awa na elengesa tobetama die makisela kamame na biso yoka ba réclama batumba ye pona tosu bamona ke no après élection tokosolola te to tokotambola te mais ya komona d'abord na niveau États-Unis mona Mboka Martin Fayulu asaki déjà discours na ye ke alimbisi banani to abongisi na banani ye moko ka moto ayebi mais je pense que na bato balandaka mona Mboka Martin Fayulu na sima tango Martin Fayulu ki alimbisi yo moto oza sodo kengela la porte osala musala nini mais ya kokamwa pe koya na ye na Kinshasa a changer sous langage. Il faut vraiment discours anezaki discours moko oyo peuple congolais qui ko capter tout ça qui discours moko ya koluka ya négociation. Bon, on dit politique à Congo to yebi yango ndenge ezalaka. Mwana Mboka Margo okokende na université bakotangisa yo bakosala nyonso mais aussi otake non o pratique na théorie te eza inutile. Ndenge na monaka mwana Mboka Thomas Louaka. Je connais le Congo, ils ont préféré yé moko à faire ko expliquer biso depuis basala rébellion ti a côté na MLC pe a eu chance ya kokoma ministre Mbalombala. Mais ya kokamwa amemela biso makadame ya mabele mais kota pété. Je connais le Congo, mon Mboka Margo ozana expérience lelo ya kobeta histoire ya komona bato mususu bazo telema ka bakina ole ya Shaman Alda mazo bela alternance. Mais yo ondima kolobela kosimu kendi o akufa à cause ya kolobela mboka. Matika sloga que non les peuples gagnent toujours. Ozomona lelo je connais le Congo, mon Mboka Margo ozana makoki ya kobeta lisolo ndenge to banda ko filmer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
o caméra munene ezalaka te ezalaka ba Sony na ba téléphone mais akokamwa tokola neti ba Abraham lwaka bwanga moto auta poto toyamba ye toluka image ya kolongwa Etienne Tshisekedi na Belgique etina Kisasa ezati mais soki batuni mwana mboka Margot le jour oyo rendez-vous ya suka papa Etienne azongaka oza na image na ye mais moto azwaka charge ya koloba ke non ngai naza cameraman bapesi ye caméra mayebi komanya yango te yango image ya mwana mboka Etienne Tshisekedi documentaire bamonte mobimba mais ka ndambo wana emonana te comment est-il possible moto azalaki na Ngwanda aya kosetrouve na INC aya kosetrouve na IDPS yango omoni même ata communication ya président César Kilo parce que ezalaki esengo kodefendre moto oyebi nga nakokanga misu bakosatika non oyo eza ekole ya mwana mboka Eliezer okuta naza na courage nayebi korespecte bato nayebi koboya mpe likambo mpe nayebi kokata makolo nga na bandako ya bato okosenti ke non oyo mpenza mwana mboka awuti na ekole ya Eliezer mais eza mpasi komona bato bawuti na ekole ya Etienne Tshisekedi ezalaki esengo kolata moniere mais faut bape signification ya moniere ntango bazokanga bato mpona moniere na 2011 est ce que ye ozalaki yango omoni bato bakoti na loyenge mpona koakompagne vision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza makambo papa na ye atikaki ya bato baza koakompagne yango bayebi eloko te yango ozomona kana tozolela mposo toyebi pasi yo oyebi oyebi gaz ya rouge gaz ya mauve mais lelo esengelaki yo odéfendre mais yo oza libanda ezosala o pasi mais komona ke non eza pasi ozondima kolobela présidence mozoli eloko te bato azotambola na mituka ya ofele kabila ya ofele yango ozomona na mituka na bakapela place bateka ya ngulu mutuka ya présidence ekokesala ni place bateka ya ngulu olie plaque wana efaire kodéfendre république démocratique du Congo soni soki tokota nanu makambo mosusu mpe kosala pasi tolali tolamuki depuis samedi tomoni bandeko na biso ya FCC bekambamaka epa coordonnateur na bango Némi Mwilanya oyo basali point de presse ya baprésident ya baparti politique oyo eza na kati ya FCC bakosenga na justice congolaise emeka koéclaircir bango par rapport ya milice oyo oyo bazokoakize bandeko na biso ya UDPS ke babandaki koforme na Kingabwa mpona yo oyambi yango ndenge nini bakosenga baéclaircir bamoni Marcelin Sichambo oazaka ancien gouverneur alobi ete le chef de l'état ndaza koter ya makambo wana yebi makambo wana bien moni na mboko bashenaka histoire te nga alobaka eloko moko toujours basepelaka na nga mpona kibomwana na nga te basepela na nga d'abord age na nga na attachement na nga na mboka na nga lumumba akufa na age nini mais je me rappelle lelo namoni mwana mboka Eliezer akomi kosala sondage vrai ya koyeba alobi d'abord ke noto faire koyeba nani na ba premier ministre asala musala o ba congolais ba retena kombo na ye mais namoni batu bazondima mutaza na États-Unis pe ba air différent décalage ya ba air bazotanga ba kombo ya balunda bololo bazotanga kombo ya ba Etienne Tshisekedi bazotanga kombo ya Patrice Emery Lumumba batu nyonso baleki na basalini je me rappelle mutakozanga mabeta mais obanda komona tabana 6e année bazo présenter examen d'état bazo ta okene na tadi na kota tourisme pour ebike tourisme ekomaka na kingakati tozwa président moko oyo azwa Congo alongoli de 11 provinces a comme 26 provinces mais jardin botanique ya RDC quand on parle de la République démocratique du Congo RDC ça dit capitale de Kinshasa ville de Gombe allez voir tout ça na zokaka awati yo za ne senga kozwa mwana na yo mbanyama o mwana atangi na école primaire na zo ezati. Mais pour visiter Banyama Kingakati, il faut foutre $150 pour visiter Parc Mobimba. Vous avez trouvé ça normal. Les gens Marcel Chichamba a commis un sentiment à Koloba. Après ça, merci à mon amboka Vital Kamere. Mais oui, et ça va tout sur Koloba na batu nombo côté. Marcel Chichamba a été lui à quatre moments qu'ils ont gagné. Parce que mon Toloba qui que non va finir na passé. Mais je me rappelle que n'engue tozo qui doit finir na passé. Vous allez prendre Marcel Chichamba le Kanamboko gouverneur. Aussi on a est chaque jour quoi bazo kufa bazo kowa chaque jour. Nde mona province à Sankuru. Mais Marcel Chichamba na quand moi balongo le gouverneur mazo tamba toujours na plaque présidentielle. Avant d'aller quoi apporter il n'est pas chef de l'état. Taba le président de la République a échoué. Là ba Marcel Chichamba na kati ngana arrêter na ka sala terre ou sala folie na mbonga ba congolais. Oui, bah, stylo à Tchaka na veste nae, soko du chance ya ko visiter filmer. Comment na veste ya comment na stylo ebelé. Peut que tu na stylo mo eza combien.
bato bayebaka valeur ya stylo ya cher eza le mosusu basinaka bambo etali ya mboka oyo peut-être bato baza na aru bazosepela bato baza na kata kokombe bazosepela lelo ntango ozomona papa mokolo lokola ye azokendakinga kati azofukama mpo ani akoyebisa biso lelo bakongole baretena nini na passage na ye meme ata comme gouverneur to relation na Joseph Kabila eza bato bazosepela na mama Olive mpo ani mama Olive le mosalinga komona moto na pasi te mama Olive totoya kovote na mboka oyo te mama Olive alata bolingo na ye basoda bayebi valeur na ye moto abota mwana na défaut ayebi valeur mama Olive parce que alinga komona bana na baproblème te sikoyo bato banomaka ndenge toza na mito na vacances parlementaires okokoyebisanga Margot combien de députés oyo babengi yo na kamame na yo ke oyo accompagné bango même présidente ya assemblée epai bango eza na bumbati est-ce que apesi ba bourse na ba PPRD ngana uti bumba lisala alanika lokola première dame de balobi boye po ya kokoma président ya assemblée eza na ba villageois o bakenda na irne na mbula ko voter awa okaba ba bourse na bato baza na Kinshasa bayebi courant bayebi avion bayebi wifi mais na bumba loso eza na bumba po comment eza problème mais lelo bana bumba baza na chance ya komona kana moko ya mwana na bango aza président ya assemblée nationale mama présidente ya assemblée nationale Janine Mabunda kako critiquer koloba français na assemblée vacances parlementaires na pas que de bumba ezangi nini il faut que soit masuwa atambola eba amona de monde bato balongwa bumba na masuwa ti Kinshasa omoni moment oyo to tika théâtre ko bato a pepper de bazana leçon mo ya kopesa bato te Margot surtout yo na ngai oyi monde bato a souffrir biso o milice bani bani ba mo milice pour le mona mboka Argentine a fait économie ba bougumese Béret rouge bakendaka na ese kosa formation te bato ba opérer awa yebisanga bato ba opérer awa kotumba siège ya Fonis kotumba siège ya Franck Diongo kotumba bato IDPS na siège na bato kozika na kati esalama na pays nini na Brazil salamata même Rwanda totangaka chaque jour est-ce que salama siko lelo yebisanga yi omoni toza bantu soko bomi mutu azolota yebake yo pe juzo kufa ozolota na ndimaka un jour ke ba okanga mwasi akimbuta omoni bato ya grand bandundu espace à grand bandundu basalaki déclaration balobi ete loko wana basali ezalaka te bako osenga liberté mise en liberté provisoire ya madame Yvette Kimbuta obike mo liberté eza kola bonjour basengaka liberté pe omita il faut tala bo est-ce que asambi yo bazoloba na kobeti Margot Mbata Margot azoyoka pasi Margot moto afundi ke no Fofana abeti Mbata mais ba juger on a nous te senga liberté provisoire yebisa ngai na lobi même yo on rêvaka un jour que moi si à André Kimbuta yango Léo Sommet madame la haute Sommet na lobi o kande bango bazana bambongo ti akoma ta niveau ba keno adebisa matin fayo lumbongo mais tu vas mater follow banda kala fa de na tozaba na miki moyo keno adebisa $40,000 mais atabilanga matemele basana na ba Kongo salati so bonga ngazwa siko lelo azana makala lelo usimu kindi bakoyebisa biso banani babomaye usiku tumona mobali bongo kapangala moseka bato lelo Chebeya Arma Tungulu bako expliquer biso bongo député provincial wa MLC Boteti Marquis Nangani bako expliquer biso Margot moi ni awa tukunabo ndako bouger azati pe l'avantage le coronavirus est bloqué bo fande pas na bino si c'est vrai PPD bongisaka biso mboka mama emo lingezo ba malade belea mais tala ba politicien o ya PPD basali bo hôpital privé na bango et là ba tikeli bato wa kindumba des générations de 13 à 14 et 18 banami bali banami sato tango moya mwaza mo luka posa zo mo ba mesena oza bana ndakuti bana ngo papa te c'est tout normal pe ba professeur mboko yo na ba pasteur yango nazo kamo na biso ba panzi sango to mi pesa ka valeur
yo Margot okondima nga azoloba ti otuni question na lobiti yo okende kosala émission na pasteur moko otieleka micro alobaka tolia est-ce que ça a sens pe mutu azocritique mutu lobi ye na kalu fungula bakanga ye soni akotala bandima akotala Congo te atie mutu na se lelo moto akomi kofinga bato ozomona nana ndima ke mutu lokola Coutinho Fernando akonywa makalo lenge basala ye à cause ya slogan Sauvons le Congo. Les côtés, il faut avoir beaucoup de respect na bato wa pasteur Coutinho Fernando wa bato wa évêque Mukuna baza violo lo Margot na lobia na ngai mutu nazoloba Margot nde na lobia lelo moi so chibola ateyi bino bana basi il faut avoir kolinga mobali na pasi bomata ce n'est pas ok na kapela omoni moto aena marque X yo lobi ke non oh Margot nde mona mama Denise nde pombe ba mo livre nenga banda pena Joseph Kabila na pasi za bongo maman livre na respectaka ye parce que maman livre Kabila ngata maman livre penda to votaye place moko te maman livre ya akota na mitema ba congolais koleka Joseph Kabila et puis le quoi peut to koloba pe le quoi comme on appelle couple caméré bon va ta baba na bozu pe mobali musubi moi musubi on appelle na bozu te faut fa ngai na respectaka VK hein na respectaka VK mwana mboka Vital Kamerhe asali omoni ba yeba mutu soka aza grand tanga azwaka génération pas bimisi bango nazo respecter ye pourquoi na tanga azwaki bato wana eti ba excellence ba selemba uzomona babili uzomona nde nataki no mona mboka Vital Kamerhe c'est un leader mais là mususu soki nzamba atindaki yo ke obali o divorcer là mususu koluko bakisa mwasi mususu te soki Vital Kamerhe azaka Vital Kamerhe otoyebaka musalengaki makala te omoni koluka siko kobala mwasi oyo azoluka keno opesa ye chaînette omoni nga aza nanga musulman nakolata nanga argent nanga boye ça dérange pas mais tant ozo koma niveau ya kosomba chaînette pe ozo copain yango na évoque jibe apesa mwana ye évoque tanga sisi classe mais na mona mobali apesaka mwasi cadeau peut-être soki aboti mapasa to asaye loko moko ya makasi lelo esa biso passe modèle basali campagne ya cache ezali campagne ya passe ya je me rappelle juste okendaka na malweka o baboma ndeko na biso lukusa le na ntongo nango bake este nga nakenda na aéroport nenda kotika mwana mboka Eliezer na Die Makesela bamata se a lokola bato nyonso lelo mwana mboka Vital Kamerhe ifo alia motoki na ye parce que Vital Kamerhe andima kolongwa Europe kozonga na Fachi oyebi mbula oyo tokendaka koyamba bango nde topolaka mbula ya makasi mais tozonga limité plein lelo mwana mboka VK aza na prison moni tosala mamusu na basentiment te nga lelo naza célibataire si ça arrive à la salle nga grâce na bala il faut vie na nga ya kobala na vie ya célibataire échanger mais si ça arrive ke na bali nazo koma na niveau koloka naza célibataire eza mabe nga na osepela te ndenge mwana mboka Vital Kamerhe aza na makala maintenant c'est à nous mwana mboka Vital Kamerhe abundi etumba na ba excellence mayo hein na excellence ministre ya communication Joino Makelele je me rappelle tout dans le dialogue à Saint-Sylvestre nazo remercier pe sous INC ba kena penda président bango tina suka mais maman ami dande fatala libala na ye apporter le VK nini peut-être natalaka image ya maman ya VK na mesala komona maman wana na ba manifestation maintenant nazomona maman na prison VK nde face à soya maman na ye mazwi stylo azo koma kombo ya maman na ye kombo na ye VK na loboko ya maman na ye eza passe parce que moi si nde foyer ba apporter malheur toi apporter bonheur peut-être mon a VK kaka pona INCT mais pona république on a koloba yango wana on a soupé kokoma pembeni mama ya suka ikamo soupé ko déranger bande kwa diaspora na mona ki ya Roger Luma tindela nga ba vidéo moko c'est les dibois pe
ameka pe kotinda na ma vidéo na Margot. Qu'est-ce qui se passe entre Honorable Eliezer na bandeko na biso ba résistant po bazo ko accuser de Eliezer ba bien commis lolendo mingi akipara lisusu bandeko na ete ba journaliste akomi kokipe ba tout to monyo bandeko biso to ibara to bandaka kuyamba na baitando ike bakoma lokwa ba sankara bakoma so ba leki ba lobi okipa le Congo est occupé occupation bu lobi azui moi code moi $30 $50 asimbi nzete akomi kopesa ba tout leçon na YouTube bao baliaka biso bambongo tant moi mboka honorable Franck Diongo azalaka na prison au moins boke bosali descente akangi téléphone John Joko ay makam na koloba lelo de Eliezer tant koza moko poza ozara pemina de Eliezer komona ba vidéo ya bongo za pemina eti na ronde sapatu na makolo vous comprenez peu je me rappelle yope oza moko o ebe Eliezer malamu mais na mama tozo solola autoza libanda na mutuka. Vous comprenez? Mago, moni hello moto ça va sentiment. Je me rappelle que élection na 2011, bobimi saka ba journaliste. Na 2006 ndenge moko. Ba Patrick Muyaya, ba mona mboka Vivine Moleka. Toke na 2011, mona mboka Eliezer basali ba journaliste engagé. Jean-Marie Kassamba aloba o aloba, mais malgré tout aza français, moi to tchena makamona biso ezate. Pour aza français a voté Macron docteur est bien haut pe na ba intérêt tout ya ba congolais na mona place moko déjà Maïka Samba akenda asala ta bolam bocha pe journaliste président INPC provincial mais na ebité bureau ngo ezalaka wapi to journaliste nani o pe non Jean Maïka Samba par baise o Jean Maïka Samba penda azoye amemaye na tolo bato bamoni ke Jean Maïka Samba azui mutu na zéro atomboli. Si c'est vrai, azar de konabiso, na ndenge nzamba pambula azana ba palais na ina ba car na e, pour la mona penda parking na etango ba komba bato ba visiter ka résidence na e a. Mais na mona bandeko na nga ba shungu, na mona ba vie na ngai ba maché akota mabele atika pe ban. Bazo réclamer motoki na bango. Token élection 2018. Ba journaliste ba postuler Eliezer Tambwe, honorable Christelle, honorable Mukibai et honorable Daniel Saf. Toto bien honorable pour Babimi, député national. Mago, oko tangiranga, combien de députés journalistes élus oyo kendaka na bandaku na bango to mutu aever yo asekisio. Non, ngai na nito solo là. Azate. À part car honorable Eliezer, na cause à franc hein. À part honorable Eliezer, muke. Que même ata obeli, oye pena ndaku na ye policier azate, garde azate, pe yo mo ozana facilité ko simba porte ya ndaku boye pokoti. À part à part honorable Eliezer, honorable Mike Mkeba inda commande biyoka yoka mingi. Akoma so avandi bavye bisala bisala te faut ke bana bana ana. Caméra au tinda bomba saloma be omona a laissé à commis écart nambino omona so avandi ba il faut ke bana bana na bakabu yana bakabunda ba Félix ba otinda ba sala bino ba saloma be po bomba koma ba honorable résistant. Mais moi maman de ma part muto vraiment aux rappels tant on me dit pourquoi t'as pas ta buto attendez nini c'est honorable Eliezer et l'autre on mais baza ba vieux au ba format biso na ko boyango te certes pour que c'est bon à format ngate honorable Saf honorable Mkeba honorable Eliezer ba Peter tieni ba dimanche ba bato to marché baza bato ba format mais pour que c'est bon à format pe baza na bino ngai na lobi boy biso na bato apoto za na problème te mais la différence eza deux catégories. Eza na bana poto oyo bayaka na Kisasa baza na ba plan na bango aza na mwanda kuna ye aza na mwa business na ye eza na bana poto mususu baza libela baganga aka eza okipa neti ato na quartier bato babokechu ok mais depuis akenda azonga te mais il y a la différence ate bokechu na Richard Pangi akendaka mazongaka mais netoza awa Kongo eza okipa mago mais biso oyo tolongwaka kolongwa oke Kiseso olongwa oke kinga enani ntele maluku maintenant je vais expliquer que non ngai na uti na pasa na kutima ezate mais basali forage
na yo moto oza na Suisse ozwaka drapeau ya impère mais na Congo parti ya impère place ebotia yango eza te soki nalobi yango nasali mabe papa na biso Honoré Ngwanda a n'importe qui te asa mayele beleti ngai nake lisala me namoni ti nake kotala keno résidence ya ba Honoré Ngwanda natali école atanga est-ce que école ye atanga na kuti na ndele mais soki aye na atie batole est-ce que za mabe lelo Eliezer aza villageois abotami na ngalie mate abotami na mama ye moti mais za na bato abotami na mama ye mo ba di qualité ya mama ye mo bake na poto baza ba docteur baza ba professeur ya vrai ki atanga mais atikala kozonga Congo te mais lelo Eliezer o aza villageois aza na facilité au kini na malweka kota olenge bato ya malweka bazo vivre kota olenge bato bazo vivre na pasa na kiseso Eliezer papa na atikila e résidence c'était aza pe héritier à concession moko boité mais ce que Eliezer alobi keno o eza vérité net na minute yo Eliezer aza le député mieux élu pour na tambo na ba mituka cherté pour na tambo na ba bilamba kombo te d'abord ma bilamba italien te azipaka na eka nzoto ozo reprendre même ata kolata ngo soka ataka bien sûr eza na bato apoto ba yebaka keno azande kona biso oya kotindela ye chaussure oya kotindela ye elamba mais Eliezer amisala Eliezer pour na nzoto na maloba na ye même lelo opération pesa moninga souri okoyebisanga dépôt mo boya mbongo Eliezer aza nango mais aka bandeko na biso tango tomona moto aza Brazzavillois mazo tindela Eliezer mbongo ke akende kokabela bato kingani tango tomona moto aza angolais mazo tindela Eliezer mbongo ke no sala boy par rapport na makambo Eliezer azo sala Margot emoni eza un moko bien ndengo monaka to tongi ndako wana na Selemba ba filmaka yango to betizaka ba journaliste ka ya Kisasa awa bakenda ko filmer ndako wana mais l'autre parle malheur est bon celui qui après élection Eliezer atongaka ndako bato balinga baloba nini ti lelo tito ya mata be handicapé tozo futela ti mais ezalaka bien moto abeta mabe Eliezer mosi otayo vivaka na Eliezer à tout moment différence ka bola ndako moko te mais le mal ya quelque différence na biso na bato o baza na poto eza deux sortes ya bato bana poto eza na moto aza na poto mais ayaka awa asomi mwa demi na ye azotonga na yo moto kenda 40 ans le musobali mundele oboti na ye bo divorcer mais olobaka toujours Congo eza occupant na yo Margot oyo oyebi pasi que non ma ezate courant ezate téléphone est déchargé est-ce que tozana bango ndenge moko Congo eza occupant mais boya awa ce n'est pas dit que au Congolais comme belge comme français olobaka Congo eza occupant yaka awa oyeba pasi ya kolia fufu pasi ya kolia matembele pasi ya kolia Thompson sikuma beza Eliezer aza orgueilleux oui beaucoup tangilanga tozana vacances parlementaires tomoni ba député awa oh loi Sakata oh loi Minako est-ce que omoni image ya Minako ya Idjofa omoni image ya Sakata na place ba vote na mboko ba votaye tozana na Kinshasa awa omoni président de la République ayambi ba député élu ya Kinshasa ba député ba yambi ba leke Eliezer na popularité mais Eliezer a quitté pourquoi Tobi tunati Eliezer a quitté balobele ngota mais bato ba finaki Félix Boutou tongo pourquoi bango bato aliboso ba ati veste na cravate ba kekota la Félix mais pour nous ati veste na cravate to la côte na basket te OK place ba votao non tobi omoni bilo mususu Margot omoni na vie tondi makufa baliwa ba kusimu kindi tondi makufa baliwa ya Etienne Tshisekedi et bembe ya pamba isala 2 ans bon c'est wana honorable Movazaki ministre intérieur ozamona na papa na biso Shadari mais lelo et bemba Etienne Tshisekedi des anteli bon lelo bato ba finga kilo ba sengi pardon yo ndima ke Roger Lumbala kobenga lisusu yo Margot journaliste asenga pardon pour na IDPS lelo UDPS asali eloko te parce que soki IDPS alinga sala makambo o sala na moi pour peuple des aki na armée ezaki na nyos akoka IDPS te bazwa Sami Badibanga bazwa Chibala oyo kutu bato ba Congolais mbongo na IDPS oyebi yango te même tango ba yepo lenga koi a soki rassemblement isili Chibaza na mutuka te mais lo Chibala a tellement à cause ya PPRD que ya soma permanence
malia mbongo ya permanence soki nazokosa David Muke baza témoin pona balonaka ba pelouse batia moi valeur batia couleur tibala lia mbongo nango mais au mona que no tibala to samba na il pèse na matete yo ça au ça ba reportage wana te siko lelo pe perdre lingwete ya bato eloko nini pe perdre a oloba na bato même ba gouverneur a pe perdre Eliezer tokenda na oto baluka na bazelo par-ci par-là tu as non pas procureur de la République pour Eliezer alba na bisoni bozonga et pas Mandjisa c'est-à-dire Mandjisa za likolo ya procureur de la République to ça kana oti mais oyebo yokuti tala ba Bible na mesa 12 Bible na mesa mais moto ça mambo za contre na makambo Bible lobi leo na moni azongeli kotea moni na mboko yo nzamba linga biso mingi pour le lenge begize salaka plein ndepe ba boîte salaka plein passé on a passé wazo kanate otali mikolo kizamine na denilesi otali koto ka kenza na Sony otali koto yo ka nani Onésima na Mukuna ozomona mais Onésima lobai ki akotumba Bible ce qui Mukuna abimi parce qu'il y a un prophète ayembaka lié a comme sous magistrat procureur ministre de la justice ce que Mukuna abimi église wana faut ko kangango top il faut ko lukaye pour lobai ki no akotumba Bible c'est lié à ça makoki akotumba Bible ce qui Mukuna abimi vous avez c'est un mboka moko théâtre l'église là ba boutique kitunga social mbongo ekotaka même kolebi makeli ebanaka te le seul pasteur on amona ka sala social aloba keno lolenge naza prophète nde bandimi nanga pe fu bazala bien ezaka bundu alisa namona ka zwi mutuka na ye ake makala bato babimi boye bazoya koyamba ye aboyi na ye omona akoti na ndako mo boye ya banga ona ye kolia lelo a pasteur na sala kango ezaka pasteur na pasteur basola te pe ba faire ba pasteur congolais mboko ba na ko escroquer lokola Paris ezata ba monde na bana basi le côté na ba famille to ça bantu basi na basimba ka famille au moins ga lupango kingani o mona mwasi tel nda somba o mona mwasi tel na famille nda tangisa bato tel mais ba pasteur bato ba monde lokola bana basi bazate imagine ta loko wa libala na Congo comme loko moko lokolo ndie nzama bimisu loboko na mapata libala et comme loko moko na ebité même nengo zana cameraman na oboy combien de fois vous filmer mariage mais tout tika au moins mambo ya ko lobeze belé mago depuis PPRD Keito depuis 18 abasali libala comme loko moko extraordinaire pobo keni na salle ezekomika bibembe mais salle benabo ke libala et comme loko moko ça dit asika mais chaque jour basi ba kota na libala na hotel chaque jour bana basi ba fona na libala na bar mais libala benda engagement que non moi si abali mubala bali moi si wana ba kolobela ngoti ozomona Margot biso na bato apoto za na problème te je passe magazine de comme bato ba simbi ngo eza diaspora mais la différence c'est que tous on a 3-4 catégories à diaspora eza ba diaspora balinga mboka na bango eza na diaspora oyo ba fani na poto ba ivara na YouTube a critiquer Congo atangi kombo ya Rwanda azimbongo na ye mais yonanga to souffrir pour mboka bato bandima ki soki to zu peut-être changement magoto ki na présidence mais tozanga na okabwiti to vivre na ba 1000 francs ba 2000 francs mais l'avantage est que tozanga na valeur to l'équipe bato otambo la plaque ya présidence bamusu ba wela ka corona payé ba kufi na corona eza punition nzambe c'est ça. Merci beaucoup de Congo France ezaki moi mboka Fofana Epenge en tout cas to connaître la suka maloba suka pays numéro contact. Merci. Ngana lobi keno génération yenge eyaka mais bato bandimaka te que les marquis ekoya. Génération yenge tango mulolo penda ezo beta. Batata mobiti penda telemi penda boye penda sati yango jibe wera koto mutandimaka azati. Yango tolo baka na vie Joseph Kabila aza Alka-Ciel te. Alka-Ciel pe bimaka pe bungaka. Bato baye bakeno Joseph Kabila ye asali tana ye tomi tuna na kopana ki Joseph Kabila na saini na mboka nanga. Otenet wana Sankuru eloko ezate, otenet na Lomami eloko ezate na Grand Équateur bandundu proche kaka na biswa. Kasai bazui deux ministres, premier ministre ya Rolandisana. Sami badi banga Chibala batongi kana Kinshasa bango mo bazata na bandako ya olala na Kasai te. Imagine toi mutu aza premier ministre akekutu na élection
député national, député pour président de la République, Mazuité. Maïko Imara sénateur parce qu'après si ba député provincial bon. Et le papa Mso Chibala, si c'est vrai travailler pour la République. Même que qu'on a eu un jardin, batala kango. Il ou quand ma père aille à bomi jardin. Puis mati ton monde a été longinango et souté, ata solo nango. Et tout le premier ministre. Vous avez na ko remercier bato apoto. Tout un problème na bangote. Les côtés ngai bato tout batala kana lobela diaspora makasi. Mais problème c'est que nous basons dans 3 catégories. C'est la première catégorie où basons na souci en mboka na bango. Où basons na maïlo bazui kuna libanda baya awa baya ko investir na mboka na biso. Mais ils ont musu bano bazo préférer ko finga na atre Félix président de la République na Martin Fayoul pour bango baza ka baisse na bango bazo mbongo na YouTube. Et ça bazo ba na Congo eza okipa. Mais yono s'est trouvé na poto, mais famille no baza awa. Ni nous ça pour na ko libérer bango. Et on a lobby que non, autalika malade au Covid est envoyé, mais ce qui est na ba agence et tout ça plein. So otali moni gamme ndenga zonyo kolabato o ndimate. Mais je pense que non, il faut respecter diaspora pour ceux qui bango baye a ba aussi la biso ba festaté. Au moins ninga na zui décision à partir à lobby na o mela festaté. Pena émission na nga ezoya na osala démonstration mona jio. Zo ango tia na verre ozui papier mouchoir. O tie obimisi okutima ya lobo. Mais bato a poto soki baya ba osala ba biloko o ya solo parce que na mboka mundele mambo bendie ba osala biso ala bendo pakistanais yango te. Mais tozwa bato basali 18 ans ba professeur bato ngisa ba mal ba osala eloko te. Mais to tia elike peut-être godem pour ya changer makambo. Ozomona na opesa numéro na nga téléphone na moto amoni ke na lobi mabe mais a wi ko apporter nga un plus parce que na vie bazwa akaka. Soki oboyi kozwa se koza mayele te okoka même takokaza la te. On a passé le numéro de téléphone 082 27 80 26 8 à la fin 082 26 non 082 27 80 26 8 à la fin 082 27 80 26 8 à la fin. O amoni keno oyo mwana mboki les heures azanga yi kopesa ngai. Mais ndenge na lobi besu na tuti libaku na lobi mabe bolimbisa ngaka po nazaka mutu. Mais tout ça la nyonso po na mboka na biso. Tout na retard à 18 ans. Bato basali 18 ans, bazwika ba pala batu. Basali mabe surtout bino bana poto boza victime ya mambebele. Mais tout ça a. Merci. Fofana Epenge, merci Olivier Vicou, merci à Christian Touré Kenzo, merci à Papa Didi Pumba, la Pessimbo Tebele, Papa Pibatia de Bonhomme Misanga, Papa Maïbila Vampire Basket, Gauthier Swadilema, Bambo Tebe Pasele Dibois, Papa Social, présent chez Kito Mouchachino, Bambo Teno Yangwana, Gisèle Tati, Yaime Tati Bijou Tati, Boss Kassayan, monté ma maman Riké Béran, nous tout un balasima, ciao. Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com